Nono Atalakou, de son vrai nom, Honoré Monzoulou Mombele, dit empereur. Le public le découvre en 1982 lorsqu'il intègre le groupe Zaïko Langa Langa, venant du très célèbre groupe folklorique Bana Odéon. Ensemble avec son collègue Bébé Atalakou et Djarba Mandikou, ils exécutent un cri qui va emballer le public tout entier. Atalakou, Atala, Atalakou Mama, Atalakou, Atala. Ce cri Atalakou sera désormais attribué à tous les animateurs des orchestres qui assurent l'ambiance de la partie dansante d'une production musicale. Nono devient le premier ou le pionnier dans l'histoire de l'animation dans la musique congolaise moderne. Surnommé empereur, ce dernier est toujours accompagné de son inséparable instrument, les tchaka-tchaka, qu'il avait toujours avec lui sur scène et même en studio. En 2002, lors d'une tournée du groupe Zaïko Langa Langa en Europe, Nono Monzoulou décide de rester en France pendant que Jossar et les autres rentraient à Kinshasa. À Paris où il est resté, il collaborait avec plusieurs artistes ou musiciens, mais le mélomane les retrouvait chaque samedi chez Djonga à Noisy-le-Sec où il est presté aux côtés d'autres artistes ou musiciens. Sa dernière prestation avait eu lieu le samedi 6 janvier. Nous allons à l'aéroport. Yanzi. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Boyebi ki rondekita ayaka pambate, ce qui rondekita c'est que ezana lisolo moko parce que biso to bisabi de nouvelles tendances, ezali sika o bozaka informé, ezali sika o yo bozwaka ba information même o ebomba ma o batu ba yebate mais biso toujours aussi on aura toujours pour na rolandela ni nezali koleka na mboka. Alors tous un problème moko awa. Moi personnellement, et ça n'a pas passé parce que il y a des journalistes, journalistes d'investigation, journalistes qui à proximité, tout ça c'est que balubaka. Mais au fond, ce que l'on a bango makamba salaka et ça raté au bango balubaka. Likambo ça n'a pas passé, ali to tiko lexa et bembe, matanga ya Janify, acteur oya autotika biso, akufaki na poto, tout le monde a qui mobilisation ya presse, même presse nationale. Et puis, bah, réseaux sociaux, bah, YouTube, tout le monde qui vraiment engouement, et puis tout le monde qui volonté, et puis bon, moko, qui surtout dans la plateforme, il y a ANTPC, par rapport, il y a l'organisation, tout le monde qui le nini, Maman Denise a s'impliqué qui pour la charge. Il y a Matang, il y a Janify, vraiment, et ça qui est c'est mon milieu artistique, et puis, il y a des fanatiques, il y a des théâtre. Maintenant, qui m'a wanalika moko oyo, na observant on a internet, na observant on a les réseaux sociaux, mais na mon cas bazo relayer en côté. C'est pourquoi je suis venu
pour na komeka un peu éclaircir bato belé bayeba parce que to vivre ba décès ya ba artiste musicien ebelé mais suite ça ça mika toujours malamu te to tu ko perdre Ringo Starr mais ba kundie na grandeur na été toujours na négligence soki matanga oyo kaka l'état na biso to pe Mama Denise Nyakero azui mastanga wana en charge et comme un impact balie ba mbongo makambe belé kwa kofingana to yebi biso mo to ti ko mona matanga ya Jani nini ebimisité nini otoyokité mais na mupandi tout ça qui peut na matanga il y a un grand animateur Nono Atalaku oyo azali père ya animation na Congo oyo na yoki mawa komona ndenge nini ba traité musicien oyo et surtout ko banana na bango moko ba musicien awa na zolo belana nous pe Zaiko yango moko parce que na moni implication na bango te parce que nazala ba image on a moni bato bauti aéroport ko zako parce que quand ba kene ko zango lobby na aéroport bon mona ba image bazo filmer image molili sans presse et ni ba journaliste internet na bité soki ba yoka ba information to ba yoka ngana zaki na information ana parce que noko na ngai aza animateur pe ko animation aza père pe ya makamba ba animation baza ba icône malgré yeba to ba yebiete asala kaka beti action ezaka kwa mutu mo yibi grand montant na banque à la voyager na kenene libela donc pe ko sala li pe icône ya ba animateur parce que ba animateur mususu ba traçant nzela mais ba monana te na la kaki bino to kobeta lisolo ya pe ko se ya parcours na ye pe na ba nani ya tikela ba micro parce que histoire musique yango to mona pe ko mo kene bien te photo bana ko recader to beta ba solo mususu mala po bato ba ke oh makambo ngeza la raboy na opesa mbote na Diego Lola opesa mbote na Diego Lola élargir isusu makambo na yo pena très bien parce que ça na ba histoire oyo et ça na besoin bato fo ba yo kango vie na pesi mbote bisiko zali donc élargir mo makambo parce que bato mususu ba yo détenir ba grand histoire o bato ba yo kate na la bando c'est pas na question parce que question soit les mission non ka relaxer non ka za musicien ko yemba mais boko ba ma solo o ya kate o ko yo kate et bando opesa biso pour moi bien bande ko na ngai naza dessus pour na ba musicien to bengi bango en général mais autre bela kaya animateur o ya kufi Nono Atalaku na CP na initiative moko oyo ba animateur basali WhatsApp na bango basali groupe na bango ya WhatsApp na ba animateur donc presque nyonso et puis basali nzembo pour na hommage ya grand frère na bango muto Alexa bango nzela vraiment na pesi bino merci bino nyonso ko bana juna mumbafu seleo lobeso ba kombeleke belé ba G5 na ebité so na otanga ba komo na bosani bolimbisanga ba animateur nyonso na lobi bien nyonso vraiment la pesi bino merci na initiative parce que initiative oyo nazo pesa mbote na Jipen Kabongo mwana bandal ya Tongo donc notable ya bandal na cadre initiative on a pesi vraiment merci parce que soki bo kanisa ki bo été mbele makambo e salamité et puis nazo kene ko pesa lisusu merci encore une fois na moto abimisi mosolo toyoka ki na ba comédien choisi matata pesa ki $10,000 mais comme on a une façon quand et mon nangote choisi matata yaka tapa ba animateur au pesa bangata mbongo pombo on ko monana parce que au pesa ki wana to ka suite nango pété to yebi pe makambe sala kité mais awa il s'agit d'un grand mécène grand prêtre Théo Zambrota nalinga mwana mbalo azana humilité azana simplicité mais ana mbongo ya liaka dollar elala te de ce dollar elali do buno bozola mi ya sela ba dollar o ebimika lelo solo mbongo do mbongo bimina usine Théo Zambrota merci na osala ki ba biso luwaki vraiment les images sont là to landa ba image mais avant to landa ba image na lino na mloba nanu makambo esalinga pasi na motema muto azali papa o ala donc ezala ko la muta sala très akufi mais ba lobela te ba vani na bango tala acteur c'est pourquoi on appelle si merci na président Masumu de Brené
merci na papa Elombe parce que grâce à bango ne ba kendaki pe kolela tina fondation Maman Denise jusqu'à ce que Maman Denise a tuni bolina sala nini mais to perdre mutu munene un grand animateur mais mutu olobeza na bité soki nana ko kende boza déjà na ba relation kuna ba nyoka longo ba président ya orchestre belé boza na ba porte na bino bokotaka na ba membre du gouvernement mais n'invite ceux qui non à Salabinoni, n'invite ceux qui camini, on a compris ceux qui n'ont pas on dirait abandonner, donc bah tout va éviter que non à Koufi. N'en a autre bah ah ok, tu perds qui rigosta, tu perds bah tu mêler bah musicien. Mais ma matin la bango le qui n'ont qu'à néwana artiste à Kendara bongoté, artiste à Kendara bongoté, n'invite ceux qui négligent à partir de l'émission de Slango. Pour na RV bino ba musicien, ba nzembo boyemba ka batu ba comprendre les animateurs. Soko minzemo no suka nzembo ale 7 tango ko kota batu ba bwaka keza animateur. Mais na mono ndire complicité moko ezate entre ba musicien ba yembaka ou ba chanteur, complicité ezate na ba animateur ba sala ka animation parce que ba musicien ba s'occuper na bango te. Et comme quand les caméras animateurs ne ba comme kota makambo na bango c'est bien initiative za kitoko to sepe na mais tout ça a besoin ba mise bo s'impliquer na makambo parce que aza moko o ya bino asala plaisir so boyembe ka nzembo pamba animation et kota kité et non simbate et même si non simbate ko parce que animation il apporte quelque chose na musique na biso c'est benola ka mo na ka apporte quelque chose na musique na biso lelo mutako ignorant ngo azate mutako boya ngo azate. Et puis la scène na bino ba chanter bino ba ça l'appelle groupe la WhatsApp na noso bokoka parce que eloko bo ba ministère za ka gay bon quand ensemble té mais lelo na comprendre que ba animateur bo démontrer biso tala c'est léo ba fa na lo beso esengo ah vraiment ba musique na biso bande ko na ngai obi eloko mo nga za ka dessinateur na bande ko dessiner na kala na uta boza dans la bande ko dessiner to ya ko na mato na biso que non il a fallu film mo ko sala ma film wana il faut Rambo Commando, Azala, Rambo, Azala, Chic Norris, Azala, série wana Nico, Azala, nani Soso, Jackie Chan, Azala, Jet Li, Azala, mais bah quand on a biso que pour afficher bimara déjà, mais bah pour expliquer biso que non, film ane ko sala maté pour mutu moko azoli ngoku faté na bactère wana nyonso, Van Damme, Jean-Claude Van Damme, Azala, mais babi mutu moko azoli ngobima sa santé. Donc film et projet qui tôt comme nani soit recouvert film année vous mais ça sur 20 ans de maraté tina suka yango Jean-Claude Van Damme andimi splendeur au botala kawana Jean-Claude Van Damme andimi azana ça akufa même te so va proposer que cacher à combien pour que ndimelo kwa ndingwana bande ko nanga ba musicien naza vraiment dessus pour na bino et puis mboka o naza dessus mutu oyo bozo sa lokwa bon négliger ça mutu ko honorer qu'on aurait bola tseba médaille à la mérite ya makasi mais na comprendre té non atala kwa sala mabeni ni non seulement pourquoi outi poto parce que bata théâtre to moni Jani balelier mala parce que zaki na groupe moya bato nzonzing parce que Jani bien kazaki na chic choc lo yenge mazaki pe na nzonzing akota pe na nzonzing makasi pour bato bele batuni na maintenant to moni différence parce que matanga mosielu pas kufaki to mona ki pe mettre pas kufaki. Mais tout le monde peut commander mon total Koufaki. Mais il y a Jani Pene Bini Pena qui honneur Makasi. Parce que Jani, Azaki Moutanzonzing, Ajoba Nzonzing, Maming, il y a un moniteur, un moni souci à battre poto tant baye, baleli mingi parce que Bazaki n'a pas poto, Bazaki tourner na moi mingi. Par rapport à Awa, parce que Abimisme ban ebele na Nzonzing, parce que Nzonzing wana batu bana ko dirigeant Azaki Jani na po, ba c'est mo bena Jani na po pena batu ba dirigeant théâtre wana. O mato qui t'a pena so kutani na film Jani so kazate a profilé nzebelo batanga ki pena masolo ya moni pena que vide loin ti lelo akanga masolo théâtre parce queaki petit na bango donc bako ça scénario te sans ozang sa vie de loin ti lelo akanga ninga yebsanga ki rande ni na kanga a na opesa so mutu te donc na bad na botola donc na okene na ngoti na lilita apesi mbote Charlie nongi vie de loin siko zali nono atala ku asali bino nini
nazala mingi so akoloba mais na lingi nanu bato bo revivre parce que toza relais na groupe wana ya WhatsApp baoti na ngama ba élément na lingi bomona ndenge ni corps yaki donc non commettre moto sali bomona ndenge ni corps yaki ndenge nini banimateur bazoko se préparer na studio tout monde lo beso tout monde seleo tout monde banimateur ebele ba clips mososo tout monde ba teyombala ba Arafat Mantezolo Pecos bon ba ebele na komba Pecos hein Pecos animation hein il passe icône parce qu'il a bloqué qui bandalo bomona na bandalo wana ko na ba orchestre ba jeune talentueux ba ndeko bima wana avant histoire eza mulai na ko betela binongo avant au monde to wenge banda ko benda na pépinière ya ba orchestre wana so c'est donc ba kofi ba quartier la te ba benda donc ba on lifaki ba to ba kangaki après lifaki akena Dick Herod et Dick Herod na nenga ko bima na retrouve Kawiriko hein bomona musala mais abungaka bo des fois azo akena poto libéra tout monde a système azali abwakaka a sepelisaka poto parce que musique ngo koma nango moi genre e fungwa ma monde ba betaka ba musique a danger na ba tuna poto donc bon monde bon vivre auto sala ba caméra ba to batala ki ngo ba sepela kitoko makasi parce que yé ayembaka azana ligne moko pesa hein ligne moko pesa o ba tout balandango parce que comme na tamo bo to moko landaka ligne ya Tutu Kaludi. Avant Bill Clinton, il a détourné Bangosko Porta qui Bill. Donc, la katika tu vois les qui Pecos. Hein? Arafat. Qui Pecos Morezaki Wana. So, Botuni Magambo, c'est le à expliquer. Qui Pecos Morezaki Wana. Ko Yemba, cri na nuance. En tout cas, na sengi na régie, chef dans la régie, Jordan. Bopé Sabiso élément où il y a animateur, tout le monde appelle corps il y a nonon deni ya qui aéroport Anjili nande bagene botika ngona cinquantenaire mais toi siré bino to kozana bino derrière pour na couper Sabino parce que tout le monde qui caméra zate to que ce qu'on a caméra peut toujours bien ba to caméra baya to pe sa date il y a sorti à corps ne sika va exposer corps to kene ko sa ba image pour na rendre dernier hommage ne tout ça na artiste ne so to zone na régie. En octobre 2021, il sort son unique single intitulé Mossissa. Pendant plusieurs décennies, Nono Atalakou a égayé et apporté de l'ambiance aux mélomanes avec ses différents cris à succès, dont raffolent les Quinois qui reconnaissent en lui les meilleurs dans ces domaines. Il meurt en début de l'année 2024 à l'âge de 64 ans, mais il demeure vivant à travers ses cris dont il avait seul les secrets. Kanono si le sec, ya Dani Saki, Peter de la bande, bienvenue Koussou, Idé Mayamba Hitler. VJPN, un petit mot par rapport à arriver à des grand animateur à Talako, donc non à Talako. Il y a Zali Bongo, père animateur, il y a Congo, Togo Zakor Ravier, puis c'est un mot. Puis la solidarité à Talako, grâce à VJPN Production, bien sûr, mais appui financier, les Bongo, il y a Théo Zambrota. Donc merci à Théo Zambrota. Je le bis vraiment comme il est à l'air de l'heure et là merci à Théo Zambrota pour la solidarité à Tala pour donc corps à vie et Zoé Léon à Kini aéroport. Merci à tous. Nous sommes au Talabato, Basalenga Mola, mon journal Lelo. Ming et Théo Zambrota. Maman animateur. Vraiment, merci. Petit capsule de toujours au Kunda aux Anabis. Merci beaucoup. Donc, Zambrota, ya Théo Zambrota, Bolamwele Kebele, ya Théo Zambrota, Nega Bialobi.
Zambrota Masolo. Zambrota nde makambo. Ouais, je salue papa le petit bandit Valingwangu Chicago. Chicago Valingwangu. Moi chakafinga London. Je salue Valingwangu Chicago. Moi chakafinga London. Boto kote. Mama yana lo. OK, ni ngao. tozala bona aéroport ya Njili mpona koyamba ya nono. Merci na tous les atalaku oyo bazali na kati ya motuka ya Ditutala Mbwesa ya bebe ya talaku Jupen Zambara Lafont Teyombala Obama. Vraiment merci. Naba nyonso bana nzela. Discute des écoliers. Tout le monde. Bana kitambo nyonso batala ku nyonso bana bazana nzela. Vraiment merci. To yamba ya nono, to lela ya nono. Merci. Ça fait bien. Zingo yeyo, Yambala yeyo, plafond yeyo. Balobi vie, mokile sole la vie. Yazanga yeyo, Vyazaro yeyo. Dans la 4 aéroport déjà. Bemba ikoni yangoyo. Ya nono muzuluku. Ah ya nono. Ya nono. Ah ikoni. Ya nono yeyo ye Kishasa. Grand prêtre. Ya nono yeyo.
watu wana sekatener togotika nzoto ya nono na ndako malili botala mokili ndenge solela ikoni yeyo awa toena sekatener otala mokili ndenge solela ikone yambala yeyo ikoni yeyo awa tola cinquantenaire togotika ya nono na ndako malili
Merci Régie, na moni batu na banda ko benado ba beti maboko ba to moni loko ko za danger donc ba rendre hommage et pas ya Nono Atala ko azali père na mbomoni juna mumba funenga lobi et loko na regretter ngo parce que ba sala ki nzembo moko tango lebu kabu ya kufi mama na nzembo ni nzembo ya album ya moto lebu kabu ya otiki biso boye le maman na chanson mais mon totali na quatre organisation parce que c'est que pesa nzembo oyo to médiatiser yango bango bazomo nango ba ventile média basala nango ba jeter média oyo bomoni yango e mata mutu e kitsa pe mutu mais natala sikoyo makamba jani lokola média kota ki yango tala bato bele ba tuna ndeni makamba jani 5 minutes na désordre ane wuti pa ba cameraman donc to saki na 2000 caméras 1000 caméras ezaki na morgue kuna 1000 caméras muso ezaki na musée mama na monde ba cameraman na muso na bité so image so ba sisi ba pesa koko na bango ne vraiment na moni ba chaîne na ba chaîne quand même musala auto sala on faisait un peu na orientation et ça la peine à moi ba respect ça la peine à moi ba ligne moko to ye place bo ba mi konzi bazo ba muto ko yoka muto te caméra de caméra. Donc les gens qui ont fait ya cercle ya Jani pour battre caméra. Papa Zawana filmer kuna image ko comme na zoom. Ba limité donc bazala ka 0 mètre. Donc mon akike président Massou Mazwa qui le devant abi que bon ça va des aboyer chose à souster moyen moi si abi malibanda ba kene kuna et pas ya pasteur de la foi à cela ba cérémonie ezate nde moni ba benga ba ka rosala na kati ba pasteur ya armée de l'Éternel na mona bango wana na pesi bino ba mbote ba pasteur armée de l'Éternel malgré na mona général Soni ka futate parce que moi si na ye assemblée na armée de l'Éternel donc na mona ki ba pasteur armée de l'Éternel ba sali ba prière wana tout ba sisi après corps ya ko kende information ya ki mabe mamsu bakunda na ba Congo nzoka bakunda ki na nécropole donc ndongo za wana ebité bakunda ki Jani wapi Jani akunda mi na nécropole donc désordre de kota ki donc obéissent ba programme nyonso parce que même cher au batiaki sika ba ngeba no sela ba discours tout et ça magité parce que caméra alors on a bengi binope na kasi bokolanda biso awa to kopesa ba information nyonso o bokozana ngo besoin et puis to kosala ba interview to ke komona nyoka longo to kosala ba interview to lo ba soki nini parce que implication ya gouvernement to zaki nango besoin pour na artiste oyo aye abilisa to zaki na besoin ya implication ya gouvernement Maman Denise kotika ba misete soko occuper ba misete kena tala batala ko parce que bango na moni pe ma organisation qui toko basali moi ni na bango groupe na WhatsApp en tout cas na moni kuna bolingo kuna mutaleki mutu azate bana bolingo ba mise kuna ba aigle bazala kuna ba lion bazala kuna ba léopard bazala kuna ba nani mais na moni ba animateur penza na pesi bino pena merci ko bana big juna mombafu
animateur musu na moni ete na uti ko luke kuna na kuta na ete animateur ya Lejanon Sangu le Rwanzinga Nkuvu na uti ko luke kuna na kitoki mosi kuna na moni ete déjà ba initiative makambo que luka pena donc to libre na image pena to mona pena image muko la sortie accord to mona ke ba tala ku pena ba kiti wana bo baza na poto ba kolenda makambo en direct kuna sika bazali biso pe awa bo bazali abo za la présent pour la kolela muto asala kelelo comme animateur ba ndobo kaka ba musicien bo za ba ingrate bo za ba reconnaissant ce que ba nzemo na pesa la pe makambo c'est grâce à bango parce que ce que animation ça va quitter ba nzemo so ngo lala mais grâce à ba animation la kasi mino mo mama di tout là yo mama so ki ndeke da bilo ko ne maximum makam mais bino ba musicien lo lendo c'est ko so choko na yo donc c'est ko so moni be ngakuna na za so ki lion ngakuna na za so ki léopard ngakuna na za so ki aigle ngakuna na so ki pigeon mais to moni implication na bino te na yebi que jour au fana mona pena lo ba grand artiste namona ba Ferre namona ba Fali namona ba Jibe namona ba Wera kuna na cinquantenaire wapi ba musicien kaka ba animateur bo sunoli bango moko en tout cas ça li bien te donc pour la bosuki ça mukola lelo na kasi bolande le ma wana na pesa gibino pour que bo me comprendre et le jakinini alors biso to prendre matango en charge na compte na biso moko to relaxa bino exclusivité nango ndenge makambo ko leka donc bo s'abonner olandi émission o s'abonner parce que Mikolo to na vitesse ma be donc bo bano mona makamno toujours kundola ba mama kala to ke luka bango bato ba sala ba groupe nzo ba mama pembele ba nani donc to sa ba mission so to ke ko kundola ba artiste o bozana idée te ko mona bango lisusu to zone sa bango to ko ta changu to luka ba vie gaou ba nani ba tale loko ba to sala la musi vie gaou zo ke ne poto vie gaou zo ke ne poto kaka mo comédie muke ba sala oxygène be pamba mo ba ta poto ba tombe mamo te fo vie gaou ya na simise bazo kende ba beta tout ba ok ba ozonga il ba ngoma mepela bo o luka ba le repas ba mo na souster mais ba faire bazo kende donc on appelle si sous ba merci na vraiment ya trop na ya Théo Zambrota donc grâce ya ba moyen na yende bo moni ke ba bisi o bo moni ke na aéroport kuna donc aza toujours derrière to sengi pe ministère na biso ya culture et art boko tabi makam oyo na regretaka tale bemba Chaka Kongo ndenge kundami Chaka Kongo akunda bato Chaka Kongo basi bakunda mutu mokutu asesi biso comédie na matanga Jani abita Chaka Kongo ye wana zo kendi ngabi Chaka Kongo akufa deja mutu debite na Chaka Kongo akufa bo ebeme kuna mukona basi bakunda Chaka Kongo aide batu Chaka Kongo asalisi batu aleli batu abikisi batu na ba démarche na ye mais matanga Chaka Kongo lingoza la place ya kotala koleza te mais suite ka babuzoba makambezanga tina oyo allez programme batu bayeba kité donc voilà otonga to sabino mukola lelo et ça qui copie cette information corps ya nono atala ku dit tout à là et c'est yaki déjà eza na morgue il y a 50 heures grâce à association il y a ba animateur ba sali groupe na bango solidarité donc bazo préparer nzembo o ba koyembela ye to na besoin et que na ba plateforme nyonso ba to vraiment ba yokango parce que c'est un animateur ba robwaka bomoni roi David bomoni Arafat Mantezo bomoni Seleo bomoni Lobeso bomoni ba animateur bomoni bango et puis bomoni PJPN aza toujours derrière wana notable ya bandal aza toujours derrière wana pona kolandela makambu to sengi implication totale ya Kalongo ba misia Zaiko nyonso to a besoin implication na bino boluka presse bo pesa information de façon que ba médiatiser likambo oyo mokili mumemona parce que animateur akei a rozonga li souste mais ba musupe ba yebite ba musupe ba boka ba yebite ke nani banda makambo oyo nani banda makambo oyo donc tant to ki sou ba cri au sous la musi biso de sous encore une fois donc yangwana o tozaki nango pona ko pesa bino tokutana no prochainement na ba élément mususu oyo ya continuité toujours ya matanga oyo tokutani prochainement. Hallelujah. Zambe na Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi omimoni sana bango konini
toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.